libota ya mama Fifi Luyola bafunda tata Simon Kimbangu kia ngani na parquet. Bomona parquet na biso ya Gombe. Papa Simon Kimbangu kia ngani asamba kuna. Me atindaka avocat na yake ndeko samba. Ngana zoko ya makambo lelo oto mona ki de makambo pichu ndenge yaki. Pichu koti na Kimbangiste me puta za mutu a 26. Batuna opinion ya papa te basala mamna ndenge na bango. Lelo bangiba détourner Lingomba, bakanga Lingomba, bayiba l'État 2 milliards de dollars. Bayiba na l'État kombo église Kimbangiste ekota na problème pour Lingomba wekanga makaka. Siko Fifi Luyola place oya zali, place oya commune église Kimbangiste. Soki asali dégâts, est-ce que vous avez preuve que Bakiaza Kimbangiste était qui a coulé? Et comme la c'est trop tard. Vous avez côté ba poste moko boye, oyo yazo mérité te. Ba funda papa Simon Kimbangu kia ngani. Pona nini? Na otela bino mukanda ngo eza awa. Botala yango, bokene pe na Google, eza nango. Bokota na Google, bokomona famille Luyola, ndenge bafunda papa Simon Kimbangu kia ngani. Bafunda ka église Kimbangiste, bokomona yango. Papa Luyola avant akufa tika testament. Chaque mois, famille na iba pesa l'église Kimbangiste $500. Fifi Luyola ndenga tombokela ki makambo bomengo famille na ye, makambo komaka tina parquet na Gombe. Bokota na ba Google botala. Po bozo ko nommer batu na loyenge. Bo contrôle akate. Bozo sala makambo ezalaka te. Bato ba nomaki na ko ya. Nazo loba na makambo ya Fifi Luyola. Alors bafunda papa Simon Kimbangu kia ngani. Papa Simon Kimbangu kia ngani samba. Me ya kendaka te atindaka avocat. Bake ko samba. Papa Simon Kimbangu kia ngani sokola maboko. Mbongo wa famille wana mwa bazwa lisusu na église Kimbangiste ezate. Église Kimbangiste ezwaka su $500 ya famille Luyola te. Batika. Nde dossier yango ekatana batika na makambo na bango ya famille na bango. Église Kimbangiste ebima na mikanda ya famille wana. Babima. Fifi Luyola na ebisi bino aza technocrate. Batia ye po aya ko bongisa église Kimbangiste. Fifi Luyola aza na pouvoir a Mariki na kati na ye. Mariki na nde muta tindaka ye. Ngana yesaka bino Mariki na za grand dissident ya makasi ya GT. Mwasi moko amelaka whisky ayebi na ba whisky ya ba 1960. Ayebi na ba whisky ya 2001. Ayebi na ba whisky ya 1921. Ayebi na ba whisky oya ba 1945. Ndenga zawana ba konzi na biso ya l'État bazo seka biso église Kimbangiste. Po bo komisi mwana mwasi o révérende. Coucou. Eza maman Fifi en direct ya Kinshasa. Oh bomoni aomela vigno. Papa Pharaon, yo mo tu benga non, benga mi lobela non, comme ouais. Bonsoir, réflexion citoyenne de la RDC, autorité mondiale, ordre du soleil. Pharaon Kapia Mamou Banga, tout ça chez maman Fifi Luyola. Amon ambiance donc il m'a remboursé qui tout. De tout ça maman fait ça, on est là qui trop, ngai. Tout ça la capote mera wa. Basi zo lilipe makasi toye tomonié très kitoko venir au Saranate donc on a réussi à Sierra Leone ndia Congolais on dirait Sierra Leone Sierra Leonaise bato ba kana Sierra Leone wana ma yebisi ngata Congolaise banini tout ça pour des gars beauté na moneli na ndenge wazaka na bandenge kuna na ba Papa Pharaon na ba lile ba vidéo na bandenge banini ya ba TV mais amoni bina live donc yokosa donc ma fezo yoki mais tout ça la grappe de mais to développer ambiance c'est ça ya somme d'accord là mais la vraiment il y a 15 ans ah mon colo li fanto na ngai ma feza omonyango et à Margot il y a 2004 autorité mondiale to tiango bo e monana bien Margot 2004 et Salami dans les 4 du château Fieré Lichine. Donc maman fait ça il y a français
Maman fait ça faut boyer barakier na kata kin na Congo ba doit réfléchir ba zo représenter les citoyens de la RDC c'est ba biso ba Charles Kabea il est pas ça ouais mais non soyez peu content si ça non Charles Kabea ça ouais ngai ko kutu ngai autorité mondiale porte du soleil Pharaon Kapia Mamubanga na kapote mère na mère na ngapena egaye mère oyo na ko kati bye bon bakonzi na biso ya l'état congolais yebi que vrai pité de merde vrai moto aposa nzoto mwasi na bango alambelaka bango na ba 3 heures bakenda komela ba whisky na ba 20 tango bino bopesi ye poste wana soni na lingomba soni bosunga papa te bozoyokisa lingomba soni yo lingi la yo sobe ki mon ameso ki mon ameso za na tata bizaleli ya moto nyonso ekoyebana salva moko te ezali elombe na lingomba oyo otuna baoyo bayebinga otala mabota bango ya awa koluka ngai nzambe aikibangu nalongi mokili yango ebele mikembo banda aikibangu nalongi mokili oyanga kosepela elongo nanga aikibangu nalongi mokili kotika mikumba na bino banda okomba tata mwana pe tata Simogimba Okiangani. Bonjour et bienvenue chez nous. Merci à tout balingara maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Maman Ropenaza bien, papa Simogimba Okiangani nzambe molimo au centre azali ko batela. Merci à tous nos abonnés. Ba obalingara émission Kimba Nzambe rien que la vérité. Bo continuer ko landara ba vérité oyo toza ko tambola na les révélateurs des choses cachées. Tata Simogimba azali les révélateurs des choses cachées. Mokundoli ya mai oyo ebuma na molili kobimisa yango polele. To komi na tango ya kimona meso. Mingi bazokanisa ke ngai parfois nazana bakanda ya batu, ngai na yina batu, ngana ozinga na salir lingomba, nzoka bazoyeba te ke tondimaki kimona meso. Kimona meso yango nzambe azana ba technique na ye, nzambe azana ba programme na ndenga tambisela makambo na ye. Lelo ngai na telema boye pona na banda ko dévoiler makambo ya batu. C'est pas facile donc eza pamba te eza sentiment te mutu moko boye na lia na ye te to sala na mabete to beba na te loko te ngana yaka na vandela kombo na ye non ngana na compte rendre na ye te ane na compte rendre na nzambe tellement nzambe alobaki tokomona misala ya moko na mpuasa yango wana ngana simple instrument naza kosala rôle ya ko dévoiler misala ya batu kimona meso ba makambo so to lo bango te pasi na biso ko sila te pona batu mususu mata ngo dévoiler makamne abongwani batu mususu za mamba kabine chance pa ba bongwana na bango te mais eza moment oyo esengeli ke ekokisa malikambo oyo esalama ya ko dévoiler mabe polingoma na so photo protéger yango tozo tambosa mana batu ya mabe mingi bakanisa ke ngana bandi boye ba émission na kolobeka bato wa 26 nzoka nde kimona meso ezo kipete oza na 26 oza na kimbangiste oza na nkamba donc soko zo tambolaka na solo na bobangi bwa nzambe kimona meso ozo ote mais soko zo bebisa kimona meso kolanda yo ato bomba mi wapi ato oza na ba secret oyeba na kate ekoyeba na mokili mobimba ata mutu aza na fin fond na mbujima na kati akolanda koluka kimona meso na télé ngana zate mutu na yako okinde ko bango na privé te kimona meso eza pena mutu tout ngana vandi place na vandi ngana ndako nanga mais partout dans le monde baza kolanda kimona meso bazo yeba misala ya moko na moko et puis eza ko éveiller batu eza ko lamusa batu bayeba kité batu batamboli na ignorance batu batamboli na hypocrisie batu ba vivre na hypocrisie ngai banda ki glisse kimbangi se bima batu walo bango c'est la toute première fois to mona moto aya ko sala ba makambo mais kasi soki ebimite batu wana ba ko continuer ko sala mabe to ko bika te to ko sala kana passe alors kimona meso eza matata na miniti oyo kimona meso ekangi mama na biso mama Fifi Luyola naza desi na makambo na ye
na yoka pasi na motema na nga na makambo nga na yebi na découvrir ya Maman Fifi Luyola. Ça m'a choqué par rapport à comment la motivation oya zanango, par rapport à comment la évangélisation oya zanango. Ya misala ya nkamba menzo kaneza ba chose cachée o ebombama eza ya malamu te, eza ya mabe. Avant na kota na mama na likambo na représenter nanu ba parents ya Maman Fifi Luyola. Maman Fifi Luyola mama na ye mama Diangitu kwa Nzololo Thérèse Luyola. Papa na bango azali grand commerçant na Congo, papa Luyola. Papa na bango akomaka kimbangiste. Na moment ya papa Diangenda, akomaka kimbangiste, akomaki donateur. A soutenir lingomba makasi. Nde bango nde bayaka na idéologie ya ba volontaire. Mama na bango yende asalaka groupe ya ba volontaire. Bana ya papa Luyola bakotaka église kimbangiste te. Maman Fifi Luyola koli na poto, atangi na poto. Moko kaka, mwana moko kaka nde akomaka kimbangiste. Kombo na ye papa Eric Luyola. Papa Eric Luyola ye kaka nde akotaka na église kimbangiste. Baza bato weno. Yenda akotaka. Me bango batikala kokota na église kimbangiste te. Bango nyonso batikala jamais kokoma baki mbangiste. Papa Luyola mwana ne ya liboso apesa ye kombo ya Simon Kimbangu. Teddy Simon Kimbangu. Bato bengi mingi Teddy Simon. Aza mutu moko ateka drogue. Aza kimbangiste te. Moteki drogue ya somo. Aza kimbangiste te. Maman Fifi Luyola atikala jamais kozala kimbangiste. Bazala simple ba sympathisant. Maman Fifi Luyola aza na mobali. Babotine bana. Aza na mobali. Mobali na ye aza garde du corps rapproché ya Mama Rikina na France. Garde du corps rapproché ya Mama Rikina na France. Mais aza kimbangiste te akula te do bazua ye ka bacheye wana garde du corps mais aza kimbangiste te mon weli whisky amela masanga makasi. Donc atikala jamais kozala kimbangiste. Photo yango na cheli bino. Aza kimbangiste te. Maman Fifi Luyola akula te. Nazok s'adresser na papa pasteur ya Saint-Ouen. Likambo ya Fifi Luyola, ndeko na ye Trésor Luyola, ayaka kofunda ye na église. Makambo bosambi saka. Bosuka nango wapi. Po makambo Fifi Luyola onga nazoya nango. Basambi sa yango na Saint-Ouen. Bakimbangisa Saint-Ouen bayebi yango. Mais ekundama kaka boye. Makambo nga azoloba ndeko na ye moko Trésor Luyola abimisa yango. Makambo yo eza makambo de batu bayebi yango ebele. Mais ekundama. Pourquoi? Fifi Luyola tango afundaki ndeko na ye Trésor Luyola na justice pona makambo oyo ya bomengo na bango ya famille. Yepe Trésor Luyola binonga pe na ko funda na église kimbangiste po akomi ko fréquenter mingi église kimbangiste bato zo mona lokola mosantu et pourtant za muta ekobo et pourtant za ndumba afungola bar ateka ba whisky asala ba ambiance akenda ba boîte akuta na ba musicien aza muta loyenge aza na mobali Trésor wana yaka koloba ye moko mobali na ye moko pe pesa ka rapport pa ndeko na ye wana Trésor kinga na za na kimia te navanda na mwasi mais mwasi asundola ngai akomane na Afrique akoma kwa olinga mibali azolinga mibali na ye azana ba vie na ye même na poto pe bazaika mobulu ye asala kindumba na ndako libala ye pe atali likamwa bika na otika ngote na kokende koloba ngona église kimbangiste de réunion et salamaka ba bengi sa Fifi Luyola kenda te makambo ne zipama po bango baza ba parenté na ba marikina baza bato wenu bango ni soza bato wenu baza ba parenté sko makambo ne zipa makabongo bazwa mobali ya Fifi Luyola akomisa garde du corps na ye Fifi Luyola aza na Kinshasa aza kosala makambo mosusu makambo na oloba eza makasi mingi eza kaka teke na kosala ngo ata plus de 3 épisodes po eza trop
Pourquoi nga na kolobela makambo? Pona moni l'église na biso tozo tambwisama na programme tata Simon Kimbangu Kiangani te. Ba pasteur bakoba kosama na ndenge na bango. Amoni ki aza révérend ako nommer mutu kaka boye sans kotourna opinion ya papa basala ba na ndenge na bango. Ndenge tozala kolingo bala mobali omemi fote pa papa. Mais bango basala ngo te. Bango basala na ndenge na bango. So biso pe to bi l'église Kimbangiste soki mutu alinga koma neti na niveau ba révérend wana ndenge mama Fifi Luyola komi. C'est que il faut azala nanu premièrement nkengi amati longi akeselo akobi pasteur tito nande bakobaka ba révérend wana. Okoki jamais ko sauter ba étape wana nyonso okomi mbala moko mama révérende. Tala signification ya révérende doke kotala ngo na Google eza makasi. Ba poste wana bazwa ona lo yengete ba pasteur ko ti bazwa ngo ezala ka charge eza na mikongo na bango. Poste ya révérend donc oza rapprocher penza ya nzambe pembeni ya nzambe donc oza na banguya nyonso. Sikota ozo koma na bisika wana il faut ozala mutu aza petwa. Mais batu presque belé baza na ba rôle ya ki révérend wana eza ka rôle ya munoko. Bandoki batu na soloka batu ya kisi banganga. Bazo zo ba rôle wana bazo bongwa na pete mais bazo koteya lokwa batu malamu mais batu solote. Siko mama wana akomi révérende ndenge nini? Nani akomi si révérende na koya na makambo wana? Comment boko comme ça mutu révérende oyo akula te na Saint-Ouen atikala kosala malongi te ba pasteur ya Saint-Ouen boyebi makambo ya Fifi Luyola akula te asala malongi te na Congo RDC akulela wapi na paroisse nini carte mondimi bokuba na bino koteka ngo bokuba kosala makambo na bino na ndenge na bino mutu boko akula na yete mais bo salela carte mondimi bo pesa po carte mondimi na ndimi na ngate ke azangi carte mondimi azanango mais akula te asala malongi te po akoma mondimi aza mondimi te et puis pe azana mobali o bazana kumoko malgré ye na mikolo azana Kinshasa mais soka ke poto aza mwasi o azana mobali na ndako mais babala na te basala mariage te alataka bag moko boye eza munene yango pe ya cheli bino bag na ya alataka eza ya munene ya lokwa ngane na che bag ka awa bag wana pona kosala sambla lokwa mutasala mariage mais asala mariage te bozo contrôler te bozo kotia batu na ba poste libota ya mama Fifi Luyola bafunda tata Simon Kimbangu Kiangani na parquet bomona parquet na biso ya Gombe papa Simon Kimbangu Kiangani asamba kuna mais atindaka avocat na yake ndeko samba ngana zoko ya makambo lelo poto mona ki de makambo pichu ndenge yaki pichu akoti na Kimbangiste mais pourtant za mutu a 26 batu ba opinion ya papa te basala mamna ndenge na bango lelo bangi ba détourner Lingomba bakanga Lingomba bayiba l'état 2 milliards de dollars bayiba na l'état kombo église Kimbangiste ekota na problème po Lingomba wekanga makaka siko Fifi Luyola place oya zali place oya commune église Kimbangiste soki asali dégâts est-ce que vous avez la preuve que Bakiaza Kimbangiste était qui a coulé et comme la biso c'est trop tard vous avez côté ba poste moko boye oyo yazo mérité te ba funda papa Simon Kimbangu Kiangani pona nini na otela bino mukanda ngo eza awa botala yango bokene pe na Google eza nango boluka na Google bokota na Google bokomona famille Luyola ndenge bafunda papa Simon Kimbangu Kiangani bafunda ka église Kimbangiste bokomona yango papa Luyola avant akufa tika testament chaque mois famille na yeba pesa ka église Kimbangiste $500 Fifi Luyola ndenga tombokela ki makambo bomengo famille na ye makambo ko baka tina parquet na Gombe bokota na ba Google botala po boza ko nommer batu na loyenge bo contrôle kate bozo sala makambo ezalaka te bato banomaki na koya nazo loba na makambo ya Fifi Luyola
alors bafunda papa Simon Kimbangu kiangani. Papa Simon Kimbangu kiangana samba. Mais ya kendaka te atindaka avocat. Bake ko samba. Papa Simon Kimbangu kiangana sokola maboko. Mbongo wa famille wana moya bazwa lisusu na église kimbangiste ezate. Église kimbangiste ezwaka su $500 ya famille yola te. Batika. Nde dossier yango ekatana batika na makambo na bango ya famille na bango. Église kimbangiste ebima na mikanda ya famille wana. Babima. Etant babima, yepe Fifi Luyola azana bavine na Kinshasa, ana bar na ye, ateka ba whisky, ateka ba masanga, ambiance ete zongi. Azana bar na vine na ye, po azana kimbangiste te, ana ba vine na ye normal. Tango makambo ebimaki ndeko na ye Trésor Luyola esalaki passe. Comment papa na biso atiki testament? To banda kopesa église kimbangiste $500 chaque fin du mois. Mais bino boke kolongola église kimbangiste et puis au sambisi papa Simon Kimbangu kiangani. Eza soni. Esalaki passe. Pe amoni makambo ya ndeko na bango nde eza mabe. Mais l'église kimbangiste bayambaka ye, aza kosala ba émission, aza kosala mambo ndenge na ndenge, akomi loko aza kimbangiste. Nde epesaki ye kanda ate kofunda ndeko na ye na église kimbangiste ya France. Bato ya Saint-Ouen, pasteur à Saint-Ouen, boyebi makambo, bovandisaka makambo yo. Bovandisaka ngo. Bavandisa makambo. Fifi Luyola ayate, basambisa ete po aboya na ye. Et puis pe tellement Marikina aza cousine na ye, donc Marikina aza lokwa maman na ye, Marikina a protégaka ye. Fifi Luyola l'église kimbangiste aza technocrate. Aza komitambwisa ye moko te. Bolanda message na boke bino bo fungola miss bo fungola matoyi. Tellement bien bakimbangiste. Boyaka ko komona nyonso onga na lobaka na kosaka. Loko anga aza ko bundisa lingomba, aza ko yikisa lingomba soni se boko sunga papa te. Boko pesa tata maboko te. Bozaka ka batu mabe, batu ya zunga, so ibo bongwani te bino. Boko bima na nkamba na lokola banyama. Boko kima bino moko. Osunga papa te. Ba Fifi Luyola baza bato azunga, bango nyonso bato azunga, bato azunga. Basambisa ye aboya. Kanda wana bayoka na siko na mama na bango. Mama na bango siko akoli. Akoli groupe ya ba volontaire na église kimbangiste. Ezalaka sute. Bakataka yango po biso nyonso toza ba volontaire. Mutu nyonso asalaka na lingomba na biso. Mutu moko te akolobaki yo asalaka te. Biso tout toza ba volontaire. Na constitution de l'église kimbangiste, groupe ya volontaire ko kozala te. Elongwaka bakataka yango. Mama na bango aye kosole pa papa. Papa biso to bandaka groupe ya ba volontaire. Groupe ya volontaire koko lala te. Il faut elamuka. Il faut esala nde to bandaka kala. To bandaka kosala musala. Mais groupe ya volontaire ezalaka lisusu papa zongisa. Papa yebisi ye groupe ya volontaire na lingomba eko kozala te. Mutu nyonso asalaka. Mutu nyonso kimbangiste nyonso za volontaire. Abi papa musala munene oto sali na lingomba groupe wana ezala depuis des années. Siko groupe yango ekende kaka boye. Papa ofozongisa groupe wana. Mwa papa ndenga azalaka pe. Mutu oko insister na likambo. Asali nini? Abi ok, pas de problème. Azwi mwana na ye Fifi Luyola bachie yesko yo na poste wana. Tema ye akoli azwi mwana achie wana. Baboko sangwe panzani. Présidente générale, il y a un groupe volontaire. J'ai vécu eye ndongo, j'ai vécu eye makasi, j'ai vécu eye somo. Ako maman présidente. Ndeko na yo kiti abi makambo uchu bimaka kalate awa. Bala moko maman présidente. Tala mutu ako maman présidente, yesika oyo nana koti kimbangiste te, nana kulite. Nana kulite azwi batem te na lingomba. Mais déjà comme maman présidente, ya j'ai vécu groupe ya volontaire kimbangiste. Abandi pe kosala misala, mais ayaka l'église kimbangiste. Ayaka tango ya liboso ayaka ayebisi papa nangina tongela yo zandu, na tongelo wenze.
marché ya Ngombe Kinchuka esilité mais lelo comme na projet ya immeuble oyo eza na mall. Ah ok, problème te batia pe ba pierre ndenge ezalaka kaka ba image ezalaka nango. Marché wana abanda et puis atika ti lelo a continuer yango te azwa ba mbongo atonga marché atonga na ye te atonga te. Lelo tozomona aye na ideke batonga immeuble oyo eza na mall. Nde bazotonga immeuble oyo eza na mall kuna nde bakotia lavage na bango. Aza kosala ba sensibilisation. Aza kotambola tambola. Asala ba sensibilisation. Marché liboso atie sa pierre pona atonga ya Ngombe Kinchuka atonga te. Il fallait atonga nanu wana oya bandaki atongi yango te. Atika yango bongo. Mais akoti na mall. Asala soi-disant immeuble moko boyoza na mall na kati. Siko to comprendre te. Sona nini asilisaki nanu oya bandaki te. Akoti na o mususu. Lelo tozomona aza kosala ba sensibilisation. Aza kotambola par-ci par-là. Aza kosenga $60. $60 na mutu. $60 par mois. Plus $10, donc $70. Et puis un message na ye aza koloba te ke mutu osenga. Awo bane ba papa bazo senga $60 par mois. Na volontaire nyonso. Ou aza partout dans le monde. $60 par mois. Plus $10 bazala nango bazasa ba cotisation wana. $70 na mutu. Na tango toza nango na moma pasio toza nango. Papa simoki mbango kyanga ntango asenga ba mbongo. Alobaka mbala moko boye. Kena sengi $50. Biso nyonso toyoki. Mais oya ye azo ba papa bazo senga. Est-ce que ba papa nde basengi yango? Est-ce que immeuble wana nga tongana moderniser? O tozomona ba image. Toza komona yango na ba image. Ekotongama. To baza ko récupérer ba mbongo ba papa na bango apesaka na Lingomba. Talaka lolenge nini tokomi na projet ya monene ya makasi. Na yango batata batalaki bamoni ete fo bapesa biso maboko. Ndenge biso pe tozali na souci wana tozali kopesa bango maboko. Balancer appel na volontaire nyonso ya GVK. Tata mama na oyo lalaki na oyo lamuka na oyo batata bazalaki ba volontaire to ba mama na ba oyo batutisami na projet oyo na likambo ya kitoko. $60 tout le mois. Kasi $60 wana elingi koloba tete bikateli bakatelaki biso esili bongo te. Bikateli wana ezalaki na projet oyo tozalaki nango liboso lokola bakami nde na lolenge wana biso nyonso toyebete en plus ya bikateli na biso $60 na volontaire nyonso ya mokili mobimba. Tokopesa ndakisa tolobeli yango na ndenge nini. Soki bikateli na biso ezali ya 4500. Toko diviser 4500 wana na 6 mois oyo batata balingete chaque mois to banopesela yango $60 à compter à mois de juillet. Et pardon, à mois de juin, aussi que le banda déjà. 4500 divisé par 6, biso yon soyebi, et copé sa biso, admettons, on a vu en okaka, au plus fendengwana, $750 par mois. Na $750 par mois, botali, ceux qui bozali, naba, pour le zololon, bote, combien na pose na bino? Ceux qui, par exemple, bozali pe na 75 pour le zololon, bote, et l'in kolobe ke bakopé sa $10 tout le mois pour na bikateli na biso. Na $10 wana toya ko batisa $60 ya tata mokondiabu le kopé sa $70 nde mensuellement et comme $70 na pour songolo ton pakala o ekopé saka participation na bango na tina construction na biso na bandi toyokani. $60 na mutu. $60 par mois. Plus $10, donc $70. Pour moi, la moitié, on a vrai. Aza vrai. Na koyebi zabino claire vérité ya mwana mwasi oyo. Aza vrai. Lelo tozoya ko éclairer lanterne, tozoya ko éveiller bato. Ngande naza boye, naza ko veiller bato pona lingite lobi Lingomba ekota na problème. So bote na mikanda ya famille na bango na Gombe. Boko mona ke bango bazalaka na ba société. Fifi lui pas zaka na société. Mais so tali boye aza na société moko te hein. Mais na kati ya mikanda na bango eza na leta azalaka na société. Soko nyonso oyo asalaka
ekotaka mbala mona société na ye. Lelo soki likambo ye na lingomba akolakisa ba preuve nyonso ya lingomba. Akolakisa ba preuve nyonso ba programme pesa salaka na lingomba. Ekozala kutu te o nini donc azosala ngo na propre mais aza koyiba na ndenge ya propre. Et puis l'église Kimbangi ça zo ba poste. Misala aza kosala ça contribuer na société na ye. A ciel. Lelo soki likambo kwei bwana esika ko fundela ete. Lelo soki akomisa grand montant quelque part, boza na sika ko fundela ete po azoke na kombo ya église Kimbangiste. Mais pourtant église wana afunda ngo déjà na l'état. Asambisa papa si mbongo kyanga na l'état. Lelo azosenga bato ba mbongo na kombo ya ba papa. Bolanda nano image wana. Bolanda ndenge azosenga bato ba mbongo na kombo ya ba papa. Siko lelo so bato apesi ba mbongo wana. Eke musala ne salamite. Boko funda nani? Boko kanga nani? Po wenze ya liboso atonga yango te, atika. Oya mibale sikoyo. Soki etonga mite. Ba mbongo ya kozwa wana. Il faut atonga. Po bazana makambo ebele ya mabe bango basali na famille oyo. Bazana makambo ebele ngana zokende malembe. Ndeti makambo ya ba lavage. Fifi Luyola na Kinshasa azalaki na likango moko aza juge ya cour constitutionnelle. Kombo na ye Noël Kilomba. Noël Kilomba ye mutafungolela ka bar pe abande kotongele chantier na ye. Soko juge wana apesa mbongo alingaki asala maison pena ya lavandaria ya lavage, maison ya lavage. Apesa mbongo asombele machine ya laver na poto. Apesa ka Fifi Luyola asombele machine ya laver na poto. Walingaka fungola maison na ye ya lavage. Noël Kilomba makambo ngana zoloba. Ye mtapesa mbongo asombele machine ya laver na poto. Po azana besoin sala lavandaria na ye. Betango atindi biloko wana po azape na ba agence o eyaka biloko utaka poto eyaka. Ba agence on pe beba po balia ba mbonga batu makambo biloko ebele monana te makambo simba te bakota kana ba nyongo. Biloko wana ti eyaka mwasi ya Noël Kilomba ayeko découvrir makambo yango. Et puis Noël Kilomba na anniversaire ya Fifi Luyola. Nde place makambo Fifi Luyola ebebelaka. Abengisa ba makangu ne misato. Akutanisa ba makangu misato. Ezaka colonel na banquier moko bakutana na Noël Kilomba na anniversaire na ye. Ibeba. Makambo nga azoloba eza ya kala te. Makambo nga azoloba ezaka makambo 2025. Makambo na nyonso mona esalami na Kimba 2024 2025 ba makambo ne onga nazoloba. Leo toza na 2026. Eza makambo ya kala te ya mikolo. Akutanisa ba makangu misato na anniversaire na ye o alataki rouge oyo. Akutanisa ba makangu misato. Nde bakutana wana koswana ebima ya makasi. Ba bebana ya somo nde Noël Kilomba akenda na ye. Mwasi ya Noël Kilomba aya aswanisa ye pona ndenge abando bimana mbali na ye. Ba mbanda bakome koya koswanisa ye. Ekomaki dégâts. Akomaki na problème grave. Siko ba machine à laver wana tango ekoya nde bakabwana ki ya ekokanga ngo. Akangi yango na kangi yango po abandaki kobima nanga ndenge pe to kabwani pe aozongo lisute. Akangi yango ndenge akangaki yango tellement koma na groupe ya ba volontaire. Atekeli yango ba volontaire. Abimisi mbongo ya ba volontaire azui a remplacer ba machine à laver wana. Makambo ngo nazo esa mbo kenda ko sala ba recherche bo kende ko tuna. Bola ngaka te ko si oza non. Po mwasi aza risque munene na lingomba. Aza ye moko te. Aza na bato baza kotinda ye. Eza blague te. Nde atekeli yango lingomba. Ya récupérer mbongo na ye. Sikoyo na nkamba papa aza kosenga mituka. Nyonso aza kosenga na lobango boye. Wa sengaka. Mais bino boye ko ya na machine à laver. O to sa lavandaria. To sa lavage. Oh, papa senga ki biloko wana te. Tellement mona keke
muto ya tindaki asomba biloko yango babebani bakabwani Noel Kilomba bokende kotuna ye nde mutapesaki mbongo na ye basombela ye yango ye azwi yango a remplacer yango a récupérer mbongo na bamama volontaire aye kopesa yango comme cadeau na Lingomba. Tala nanu bato basambisi église kimbangiste na l'État bona $500. Est-ce que ye akomi mzata $100 na pesa na Lingomba? Mutu asambisi Lingomba akomi mzata $100 na pesa awsala ngote. Yende ngazana aza mutu mobo aza mutu malamu te so botali apparence na ye bokanisa lokwa mutu malamu te kati na ye eza bien te aza mutu mabe azalaka pe sale caractère sale comportement akoki jamais kobimisa mbongo na ye po atonga Lingomba église kimbangiste awsala ngo te aza ko récupérer ni ba mbongo o papa na ye atia na Lingomba yango aza ko récupérer sikotana nu makambo ya sale ko pesa ba machine à laver l'église kimbangiste oyo ezaki na programme papa te a récupérer mbongo na ye mais apesi yango comme cadeau te oyo mutu mususu atindaki ye azwi a récupérer sikoyo oyo azolinga tonga wana est-ce que akotonga yango tango yango bofungola misu ba mama ba papa bino nyonso boza na groupe na ye bofungola misu po ba cameraman ne o bazalaki na bar na ye o banda ko filmer ko sele makambo bango ne pe baza ko filmer ka ye bazo sala propagande ya Fifi Luyola baza ko sala propagande mais par-ci par-là mais fala kula fala sala malongi fala zwa baptême et puis sala mariage pour ba poste oyo aza nango à cause de la femme seule te et puis pas cause de mwasi oyo aza marié illégal aza marié mais aza illégal l'église kimbangiste biso totambwisa makabongo te mais botie na ba poste mwasi moko boye akoya na église alati kitambala mais so akomi na ndako na loyenge ya somo mwasi moko amelaka whisky ayebi na ba whisky ya ba 1960 ayebi na ba whisky ya 2001 ayebi na ba whisky ya 1921 ayebi na ba whisky oyo ya ba 1945 ndenga zawana bakonzi na biso ya l'État bazo seka biso église kimbangiste po bokomisi mwana mwasi o révérende soni bato nyonso basiba ye ndenga aza mutu moko ambianceuse chaque 3 heures na ndako na ye ayambaka bakonzi ya l'État ayambaka bakonzi aza makasi na kolambela bango fufu aza makasi na kolambela bango fumbwa po ye fumbwa ndakangelaka bango so alambi fumbwa che whisky wana bomeli whisky ale boke na tatami oyo whisky epesaka ye posa nzoto aza mutu oyo soki azosala likambo o amata poste moko boye il faut babima na ye osibi ye après ye olibere opesi ye poste baposte aza kozwa wana ezaka bato mitu esi ebeba bapaster oyo baza paster asolo te bandoki ale apesi nzoto ndenge amesana kopesa ne nzoto azwi poste na ye nyonso wana kapona koya ko déstabiliser église kimbangiste où allons-nous tozokende wapi vini nyoyo koma bozo kotiaka bato kaka na loyenge ka boye okomona kutu bato mosusu basalaka makasi na Lingomba bato mosusu ndezana bato wana babanda balongi bankengi baselo mosusu basukaka na kiselo poko kata ko mateba to bona papa bato moko baza ko bundela papa baza ko sela papa makasi bolingi bango te mwana mwasi oyo bato moko bayaka na projet moko tozana na église kimbangiste mutu ya liboso fala tonga nzela na biso oyo bomonaka o bazo tonga wana route de la passion programme ezalaka papa na biso mosusu papa na biso wana projet makambo ezalaka na maboko na ye yende ngaza wana soki bakotisi ye kaka na circuit moko boye ekimaka mpona avancement ya Lingomba oyo eloko moya malamu elingi esalama ye akokutana mutu wana balingane
akokenda ndako na 3h po bakonza bomoni bato ya leta na biso na Congo batambola na butu ba 3h nde tongo etani mpona bango nde bakutanaka na basheri na bango bamakangu na bango siko ye Fifi Loyola aza makasi na makambo wana ye bakonza mboka na biso combien de personnes ya bimi na bango combien de personnes ya bimi na bango donc akotaka des autres soki projet moko eza bien mpona lingomba soki abimi kana motu wana programme wana ekufi lelo bazotongelaka biso nzela epai ya bato mosusu oyo bazalaki na programme te bato sikoyo ya Fifi Loyola baye kotonga nzela yango mpe batonga bakatana po nzela na biso po kotonga yango po bokende bayisa bango bokende bapambeza nde akopesa bino programme me bato baotonga lelo mokonzi na bango chef na bango wana areponda papa mbenza wana aza moto mboka tanga te ye akopesa nga programme nini nga mosala nga natangeli yango opesa nga programme nini abandi kotonga nzela moko batongaka eza nga ntina nzela moko balonga te lelo nzela wana ekatana programme wana eza suna maboko na bango te bagarda yango po bato mosusu ya bachinois nde bakoya kotonga yango bachinois bakoya kotonga yango aza mwasi ya malamu te aza bini te aza mwasi ya solo te akozwa baposte oyo ozwa te akoko barévérend na église kimbangiste te baforsa likambo ya bavolontaire oyo eza ata na programme ya bapapa te batikela bango tellement papa na bino asala mingi na lingomba ok bokangami ka likambo ya volontaire po volontaire papa boya yango bango baforce kaka batikeli bango volontaire bokontinue na volontaire ndenge nini bokomi oya na lokuta ndenge nini bokomi oya na baprojet moko boza ya solo te ndenge nini bokomisa ye ntina etape ya révérende akoma révérend na ndenge nini révérend pasteur mais asala malongi te révérend pasteur mais asala mariage te mwasi ya ekobo makasi non biso nde toloba boye tolekeli na banzela wana nga na koloba te ke nga nde naza parfaite non nga mona lekeli na banzela wana wa vi na ye ti nga naza kobeta boye eya bakambo nga na lekeli donc ndenge aza wana na yebi ye aza mutu moko aloyenge soki basentiment nde ezalaka na bawiski na bavin donc soki mopaya ye na ndako ne donc mokonzi abengisaka bango na ba 3h alambeli atieli fumbwa wana melisi yo 20 okomela ba 20 ya ba 1960 ba 20 moko boye ya somo ntango nazoloba na bino ke aza momeli whisky parfois bokotiela nga tembe alors nga nalingaka batembe te video oyo naotiela bino eza kaka ba 2020 oyo nazo kotia avant mama Feza atika biso histoire ya mama Feza nakoya nango na deuxième épisode ya émission oyo ya ba vérité nakoya na liwa ya mama Feza nakoya na vérité ya liwa ya mama Feza mais nazo kotia partie ya video oyo mama na biso oyo azolakisa mama Feza whisky pe avandi na likango moko boyezanga tina ata kutu ngande na zaboye nazalaka na bavie ya mokili natikala kokuta na bato abongo te na nzela na nga na nda olinga bango te na ndo linga bango na nzela na nga te mutu moko boye aza bien te avandi pembe na yo mama Feza o ateyaka bato bakapatata simoki mbango ye akotie ba idéologie mosusu ya komela ba whisky botala partie ya video oyo pour comprendre que mwasi oyo abongwana te ti lelo achanza na ye te vi na ye ti lelo ezaka ndenge ezalaka po soki abongwana ka alingaka zwa baptême alingaka sala mariage po aza na mobali oyo aza kotrahir papa bana na ye mais babala na mariage te aza illégal donc baposte bozopesa ye ezalaka te baposte bozopesa ye mutu aza illégal en tout cas bapaster boabitema mabe bosunga papa te alors totala partie oyo to continuer mission mais sujet nango nakoya nango na deuxième partie. Coucou, eza mama Fifi en direct ya Kinshasa. Oh bomoni aomela vigno papa Pharaon. Yo mo tu benga no benga mi lobela na comme ouais. Bonsoir, réflexion citoyenne de la RDC, autorité mondiale,
Ordre du Soleil. Pharaon Kapiamba Mubanga, tout ça chez Maman Fifi, Yula. Amon ambiance donc il m'a ramené qui toko. De tout ça, maman fait ça, hein? On est là qui trop, ngaye. Hein? Tout ça là quand tu mères wa. Bas c'est les libres makasi. Tu y es, tout le monde y est, très qui toko venir au Saranate. Donc on a réussi à Sierra Leone. On est à Congolais. On dirait Sierra Leone. Sierra Leonaise. Bah tu vas à la Sierra Leone, mais il y a des Congolais, banini tout ça. Pour des gars beauté na moneli na ndenge wazaka na bandenge kuna na ba papa Pharaon. Na ba lili ba vidéo na bandenge banini ya ba TV mais amoni bina live donc yokosa donc ma fezoyoki mais tout ça na grappe te mais to développer ambiance c'est ça ya somo daka na la vraiment il y a 15 ans hein mukolo alifanto na ngai ma feza omonyango et à Margot il y a 2004 autorité mondiale to tiango bo et mon a bien Margot 2004 donc et Salamina les 4 du château Fieré Lichine. Donc maman fait ça il y a français. Maman fait ça faut boyer barakier na kata kin na Congo ba doit réfléchir ba zo représenter les citoyens de la RDC c'est ba biso. Ba Charles Kabea, il pas ça ouais. Mais non, soyez peu content si ça non. Charles Kabea ça ouais. Ngai ko ngai autorité mondiale. Porte du Soleil. Pharaon Kapiamba Mubanga. Na gapote mère, na mère na ngabe na egaye mère oyo. Na ko kati. Bye. Bon, asali vie aza moto ba posa nzoto aza calme te aza na mobali aboti ne bana me asalaka kindumba babundelaka ye famille na bango moto azalaka malamu ezalaka papa na bango mama na bango pe asali musala ote wana to boya ngote basali musala papa na bango bisika azali que son âme repose en paix non pour la église kimbangiste te awumela na ye bisika azasko regretaka pona bana na ye baza mabe makasi bana na ye basungi te balobaka biloko ya moyi izwa me maloba moyi bazwaka te oyo atiki na testament bosambisi église kimbangiste ki soni na leta mbala liboso papa simoki maokianga na kende kosamba na leta congolais pona famille oyo makambo bana bayebi yango te ti baza kopesa ki bokonzi na lingo bayebi te ki asambisa pasi mingi maokianga na famille oyo bayebi yango te pona $500 ya pamba basambisa lingomba libozu opesi ye poste bakonzi na biso ya leta congolais bayebi ye que vrai pité de merde vrai moto aposa nzoto mwasi na bango alambelaka bango na ba 3h bakenda komela ba whisky na ba 20 tango bino bopesi ye poste wana soni na lingomba soni bosunga papa te bozoyokisa lingomba soni famille oyo nayesaki bino baza na ndeko na bango moko ya mobali nde aza kimbangisi papa Eric Luyola mwasi na ye mama Ntona komoni mama Ntona akomaki mama présidente ya Afki siko mama wana mbongo nyonso ba cotisation ada opesa mobali na ye asalaka ba commerce sur commerce tango ekomi siko baya kosenga mbongo baya boye mbongo eza te mobali akenda Chine mama Ntona sutuka azwa vertige akosana maladi akota meme na hôpital mobali akenda Chine bazalaka na $300,000 ya mbongo ya Afki $300,000 mbongo wana ezaki ya mbongo ya bato na kati ndamba mbongo ya bato bambongo ba poulailler makambo tu $300,000 mobali akenda Chine baosa ba faire na bango na mbongo ya Afki likambo ya bato papa Lambert bakwesela Hébert ki papa Lambert mutu alie mbongo ndenge kosombela biso bato akala papa Lambert bakwesela Hébert mais mutu a utiliser mbongo eza mama Ntona papa Eric Luyola wana famille Luyola
alia pena mbongo wana ezonga te ti lelo. Papa Lambert azwa punition mais mama oyo azwa punition te na ndenge nini basambisa ete batika ebongo azwa punition te. Mais papa Lambert azwa punition. Pourquoi il azwa punition te? Ebela $300,000 ya afki. Comment ya kozwa punition te? Bakotela ye. Bakotela ye. Bafifi luyola bakotela ye. Donc bapesa ba réseau moko boye. Bapesa ba réseau belé. Lelo ye wana zongisa mbongo wana te. Eleka ka na passé simple. Lelo bozo mona na mama ya mama Rose. Po mama Rose azalaka wana. Balukela ka mama Rose makambo. Pona ka balongola ye. Ye pena mama Rose mama Sidonie mutalingaka ete. Akome ko sele bazua. Amona ki akomi na ba pouvoir makasi ko bazo esika na ye. Nde balukela ka problème balongola ye. Mama Rose niveau akomisaka pula ye, niveau ba mama ba komaki na motivation te mama wana mama mulu alataka ye. Mama wana mama mulu alataka ye. Banda mama Rose akenda totikala kabo. Baye ko tia mama Chona luyola, baye ko tia ye balie mbongo $300,000. Soki ezalaka na tanga mama Rose nde tozaka na bato o tozana ngote, nde tozana bato ya somo ya haut niveau. Po mama Rose penza azaki na nguya makasi. Asalaki musala na ye na solo pe na autorité nyonso. Mais motema mabe ya batu ya mabe bazana lingoba balingaka te bato baosala na solo. Donc soki yo ye kaka kopesa tata maboko na bo solo bako kitisa yo. Bango balingaka bato ba coopérer na bango. Il faut ozala dissident ya makila. Ti ba opeso poste bango ba ko appuyer yo. Pota ba opeso poste na lingomba bayebi ke oko travailler à 100% te. Opesi bango mukie ozu ebele. Ko pousser te makambo kende bien. Il faut bo détruire. Il faut bo détruire. Ba ko avancer te. Bango balinga so faut mutu bo azala dissident. Azala wana po banda ko détruire. Fifi luyola na yebisi bino aza technocrate. Batia ye po aya ko bundisa église kimbangiste. Fifi luyola aza na pouvoir a mariki na kati na ye. Mariki na nde muta tindaka ye. Nga na yesaka bino mariki na za grand dissident ya makasi ya GT. Sensibilisation par-ci par-là ya somo. Mama wana aza kosala ba campagne na ndenge na ye o lingomba etinditi. Aza kosala makambo na ndenge na ye oyo lingomba etinditi. Atiaka batu. Pia bomona ka ye bongo mama na za vrai hypocrite. Mutu mabe. Mwana mwasi ozomona Fifi luyola oyo donc azapela na vene ya mariki na kati na ye. Asepela te na avancement église kimbangiste. Yango azokozwa bambonga ba mama ifa ba pesa pona makambo mususu na bakorali na bango bakoma kotia ba cotisation belé ba cotisation mususu ekosala na ngote mais sifika ba récupérer bambongo. Lelo toza awa. Ba papa ya Jeveki, ba mama ya Jeveki bo fongola misu. Mama oza kosala ba campagne na ye po ayebi ke partout dans le monde bakomona yango. Lelo kosala kata ya makasi sali dégâts ya makasi bana place ko bema ete. Mama o azosala makambo minene lobi tokozwa mama na trou na église kimbangiste. Lobi tokokota na problème makasi na église kimbangiste pas Fifi luyola. Bokanga data lelo. Alors bo fungola misu. Ba $60 bozo pesa wana. Na ba $10 ça fait $70. Bo sala ba calcul. Bo tikela ye na maboko te. Bozala na batu oya misu makasi oba ko contrôler ba kolanda likambo na esalama. Soki te bokolela akotonga pe eloko yango te. E ko batanto plutôt bako banda mwa mukie mwa sambla. Ti bokomona etikala ko salama te. Ndenge tozomona banda ko papa asenga ki etongama. Baje wana batu wana yango ka basalaka. Siko pasi ezake bango nyonso baza batu azunga. Batu azunga baza batu akotaka biso bombu na tango akala. Baza bato akotsa biso bombu na royaume Congo. Yango bozomona mabe ezouta mingi pa na bango. Mabe eza trop kati na bango. Baza kobundisa lingomba. Baza kobundisa to suka wapi. Na bato akwiti baza kotela biso bato akwiti makasi. Bato akwiti bato loyenge. Mutu achacho. Alinga ambiance. Fan ya Koffi Olomide. Fan ya Koffi Olomide. Mutu achacho ya somo. Alinga ba concert ya Koffi Olomide mikolo kendaki te Fifi luyola.
Mutu nanga butu. Yo zana kaka. Mutu ambiance, mama whisky. Ti lelo zo mela. Okozonga ndako kwiti omeli ba kwiti na yo, omeli ba whisky na yo. Donc olingi koyeba te. Mais ba yeba ke mwana otema azana ba idéologie. Faut to coacher ye. Source na eza na bato ebele baza kotinda ye. Ye aza famille ya 26 akenda kotala bango libota na ye. Bakoli na bango, batata na ye, ba mama na ye. Azana tina papa swingi ba okiangani te. Alinga kete so muto eda projet ya lingomba. Pour l'avancement ya lingomba. Ayo wakakanda. Na isa bino vérité. Ngana santa ye na vidéo moko na koyana ngona émission musu na kosala deuxième na koyana ngona lakisa bino. Na santa ka langage du corps na ye. Na otala ye, na senti langage ya corps na ye eza olakisa ke aza mutu mabe. Alinga pa so imba okiangani te. Soko makambo nyonso yaza kosala azo ba papa nde bazotinda. Soko ke kotuna ba papa bakola bayibi makambo wana te. Batindi ete ba mbongo nyonso zo kosenga wana eza projet na ye. Tellement ki alobi akotonga. Omoni nkamba oyo olobi otonga no? Azaki nanu ona kotonga zandwe na kotonga wenze. Okay. Otonga wenze, bakebe pambenza pakei, bachaka pierre te batie, tonga atonga te. Siko moli o azo kotonga wana pe, bachaka pierre te, badi kotiati. Siko tonga tonga. So choko tali pe ndenga za wana. Aleka ka papa zako te. Ayina papa zako na niveau moko. Ha. Tala siko makambo nyonso aza kosala. Aza kotonga soit disant so ipa kotonga ngo ekosila tokotala fifini yola misu na biso eza na mall oyo lingo tonga wana immeuble wana oyo tonga no tiana mall misu eza wana meka kosala baje olobi déjà que ti 2027 na le 12 il faut déjà esila fifini yola so oyela ba ventir oyi balingomba tokanga yo wana place okimela te tokanga yo ozo sala makambo yo sala wana mais administration yebite apesa papa za ko mukongo alingaka papa za kote yaonga na yaka koyebisa bino un vrai kimbangista yeba na papa za ko koma makambo so sala otia papa za ko libanda otia papa za ko musika papa za ko misu makasi ayebi ko zana o mwasa malamu to zana ofo wana obiente yango wana bokima ka papa za ko po yebike akolinga buzoba na bino te mo yebike biloko zo sala wana akosepela na ngote boyebi ke papa za kolinga sentiment te yango botela ka ke makambo ngana olinga na sala oyo so na pusa na papa za ko ngana ozana problème batu nyonso ya mabe balinga papa za ko te batu nyonso bazo ko détruire ngomba zo bonisa ngomba balinga ka papa za ko te me ba pasteur nyonso ya mabe balinga papa za ko te balinga ka te balinga ka papa za ko te yango wana pe bayeba te ke papa za ko papa mbenza papa so ima okiangani baza kotala bino kaka bazo seka bino papa za ko pe azo yoka na ye mais akotiko pe koma tina suka koma peza tina suka likambo makambo ozo luka wana il faut bo sala yango bokoma tina suka na suka ndeko yebana alors pasteur wa tie na poste wana na yebi yo na koya na kombo na o bozo sala mamuna nko muto ko lebne loko te mais non ezalaka te pasteur wa tie mama filu yola na poste oya mama révérend pasteur wana okoyeba na kala te na koyela yo po batiaka mutu bongo te sans koleka na malongi sans koleka na kiselo kinkengi sans kokende kosala même cours biblique aleki na poste wana te asali jamais cours biblique akoti malongi te akuli te aminkengi ni selo ni longi mbala moko mama révérende ekomi nini yango okomo sakana lingomba ngo boye ndenge nini bokomi ko sakana lingomba c'est quoi ça lingomba ngo ekomi nini bokomi ko diriger na ndenge na bino donc pas soki mo kenga na zane so eloko te ozo pesa papa valeur te bozo sala makambo na sima mokongo ya papa bozo sala so likambo te ndenge ezalaka na logique bokomi sala makambo na influence to na kombo eza koloba mami eza koloba mami bopesi ye poste tellement combo na eza na succès comme eza na succès bozo kopesi ye poste bozo sala makambo na sentiment lingomba ngo tambola bongo ye fifilu yola nenga za wana akotela cours biblique wapi
Ye Fifi Luyola nenga zawana. Akula place nini? Fifi Luyola asali mariage na église nini? Aza na problème na Saint-Ouen, na lesilité. Mais bozo ba poste bo pesi. Ba pasteur, il faut bolongola likambo yo. Ngaso bolongola ngote na ndoyela bino. Ngaso bolongola Fifi Luyola na poste ona te na ndoyela bino. Boza mitema mabe. Bosala makambo na ndenge lingi bino. Ba dissidents na kati ya Lingomba. Les dissidents au sein de l'église. C'est quoi ça? Où allons-nous? Bozo sunga papa, to bozo bundisa papa. Bozo linga kanda nzambe kita, to kota na passe. Moi ça cause à la révérende. Non, on pourra bobeti libanda. Bozo yo kisande église kimbangi c'est soni. Bato l'état o bakoya, bakonza mboka o bakoya ko soutenir. So ba yela de mwana mwasi o de ba ministre. Bato l'état, ba ministre, ba député, ba juge, banani bakokoya. So ba otala déjà mwasi oyo asumba na nganda o bango nyonso ba yebiye. Kiaza na mwasi ndumba. Bango nyonso ba siba ye. Chaque 3 heures bakenda ko lie pa na ya lambela bango fumbwa, bien vin, bien whisky ba meli. Ali bakoti basali bolingo. Mwasi azaka na valeur te na kati ya communauté congolaise. Mwasi nde bopesa bokonzi na église kimbangiste. Mwasi nde bopesa poste na église kimbangiste. Tout le bandeni pour comprendre. Comment bokomi kosala makambo na ndenge na bino? Bolandaka na kala ezalaka po mutu ba pesa ba poste. Bakomi kolandela ye, atambolaka ndenge nini comportement na ye, ezalaka ndenge nini, handu ba pesa poste moko Maman Nkengi, baza kolandela longi, nyonso wana ezalaka lisute. Influence, complexe. Et comment ça s'appelle makambo na ndenge na bino? Bonzoto, molimo bolongoli, bokomi kosalela bonzoto. Yango bokoma sa makambo na ndenge na bino. Oza premier épisode. Deuxième épisode na koya na vérité ya poison o batilaka mama Feza. Bino bobi mama Feza, non? Mama Feza. Akufa na poison. Pona nini? Na koya na dossier wana na deuxième épisode. Alors, on a ngana nango pour le moment yango. Ba pasteur bozo ba disposition, bo sunga papa te. Bo boyeka ka tuka tokoyoka na te. Ki mona meso bando landa bino ekotika bino te. O na oza leza pamba te. To boyi lobi église kimbangi se kota na problème kota na faillite moko boye kota na nyongo po biso to linga nyongo te. Siko bozo tsa bato bo ba ko tsebiso nyongo na Lingomba. To raté ko kota nyongo 2 milliards. Siko mona mwasi oyo na poste botieye. Soki yoko biniso bambongo makasi. Esili Lingomba koti na problème. To koloba te kaza kimbangiste te po azana ba poste. Ba poste moko azana ngo eza illégal ezalaka te. Boka ba disposition boye eza soni. Bozo que Lingomba soni. Voilà émission qui m'a dit rien que la vérité et à recondoler la bino makambo e bombama. Le révélateur des choses cachées à bomba suba tout à comment ça va vérité. Premier épisode yango na koya ce qu'on a deuxième épisode. Bon continuez à s'abonner, à commenter, à partager. Tout le monde à la prochaine. Bye. Kibangu na longi mokili Kemo ebele mikemo banda Kibangu na longi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu na longi mokili Motika mikumba na milo banda